choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Awa toza en direct na la police. Awa toza na la police. Bato bazo sala musala pona ba kuluna pona ba criminel bazo kanga. Toza liboso na bango. Donc nazomona ke bozomona bureau wana rideau wana. La police azo sala musala mais outillage ezate. Koto ende baza ba kuluna. Siko ndenge ma etondi boy. Siko soki kuna kuluna zo bunda. Police ako bimana ba bota nyati mayo akeko landa kuluna. Ba boto wana déjà sur zumai a commis déjà faible. Bino bozo wela kaka ba place ta minene. Or que mboka fait développer ba bandaka na niveau ya C. Na molière. On est dit qu'on a marqué dans Zoya Mapé. Tu vois les idées déjà. Papa, biso ko tafa to dina papa bola to loba. Papa, isko du le beti wiki on.
Ah, so nous devons dire un cas TikTok. Mbote papa, merci les journalistes. Mais Tokolobanine. Tokolobanine, biso nyoso to sepela ki kenon ndeko na biso Fachi Beto Zubukonti. C'est un Quinois. Quinois parisien. Awa watoza en direct na la police. Awa toza na la police. Bato bazo sala musala pona ba kuluna pona ba criminel bazo kanga toza liboso na bango. Donc nazomona ke bozomona bureau wana rideau wana. La police azo sala musala mais outillage ezate. Koto ende baza ba kuluna. Siko ndenge ma etondi boy. Siko soki kuna kuluna zo bunda. Police ako bimana ba bota nyati mayo akeko landa kuluna. Ba boto wana déjà soki zumai a commis déjà faible. Bino bozo wela kaka ba place minene. Or que mboka fait développer ba bandaka na niveau ya C. Pour niveau à ce soka tiki kolela, li collé kozala facile. Tozo wela ba elenge ça bien, félicitations. Et bongo kalamu o, mais faut bon encadrer ngo. Bon encadrer kalamu oyo, bozui pont oyo bo posi. Wana to kozala mo bien na mbula ndenge makambo zo ya boy. To wela ka ba place bato bazo mona te bazo chamis. Boyo la pe ba place eza na niveau ya C trop bas. Yango ndezala ka makambo. Atunga minga kolobeza te Fachi Beto toujours musala ezo sala mato ebike. Entourage toujours bangunya bazalaka mais bakolonga te musala eza liboso. Musala liboso mec.
ezoleka kuna ofele na kofungamela bino basite ya makasi bozwa baimage eza ya bana na kokufu bango pe. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Papa Alpha Chitenge. Oui, papa Alpha Chitenge. Bon. Vous avez expliqué que vente ya tombola ya kala na elelo. Tombola ya kala à l'époque à Zaïre, nous devons vivre to yebara biloko chinois te. Tout le monde préférait tombola. Mais le comme non Chine a commenté ka biloko mo ba $2, ba $1. Donc yango mingi ba mipesi na biloko wana basika. OK, nous sera na tombola a se retrouver na tisi moko durable. Vente sera rentable. Mais le lot vente doit ça à l'époque il y a Zaïre wana avant pillage ou après pillage. Donc tout ça c'est vente on a été. Donc vente c'est béba. Aux hommes on a tourné au prix à pantalon à comparer on a pris à magasin. Mais ba mingi bayaka abonné ko somba tisi ya ba chinois wana ayeneka na ballon. Ayebi ki aussi retrouver na bilo mo boye ba made in Amerique, made in Italia. Mais soit ke kuna zaka bilo ba chinois misumiki wana. Donc ba chinois penza ba bebisi so vente ya rasunde ezarate. To moteka na kokoso makasi. To saka ba effort bana ba vivre. Donc à l'époque on ezara bien par rapport à l'élo. Donc je peux dire ça en bref. Takaleza qui n'a vente à l'île n'est comme. Bon, pour ça les nintes, ça le ça les locaux. Tombola nde bakuko chele bisebilo kwa mabe na ba Ambote. Comment on a Papa Prince Gambera. Papa, mais quand vous expliquez que c'est vente ya tombola ya kala. Lelo, avantage ya kala, ti lelo ezaka. Bon, avantage je venais kufa, ça va suite. Bon, on a marché nene na oteka mbiloko na oteka maliboso. Lelo teka mansu bongote. Pour ba chinois, fa ba yana biloko na bango fa ba teka en gros. Bon ba comment teka na détail, na en gros.
nyonso. Donc au biso ba congolais bana mboka to kotekaka bango mpe bakomi koteka yango. Bon kop ebeba penza esengi te mebeba ebeba. Mbote papa comment on Chico Gwede tout dans le marché Mama Peng Gambela il y a Kaleleki par rapport na Kalatondoro ya maming ba grossiste na biso banda ko uta balibanda ba uta bambanda ka uta banini asali ba chana ye omona pena jita zwi biloko yo po fungula biloko a quelques secondes biloko esili mais biloko wana za ralisute vente beba ba chinois ba na mboka ba kota ti par-ci par là côté kana détail côté en gros donc congolais moi te ka bien biso moi ba te ka bien ezara soute vente pena et dimina par rapport à l'époque à Mobutu. Bonjour. Comment on a Akila? Papa Kila? Oui. Gambela. Bon, vente ya tombola ya kala na lelo za penza différent. Kala toza ba grossiste belé bazoto banzela mai, bazoto bangola. Ba ki quit. Mais pour le moment penza changement quota. Donc vente tira sundenga kalate. Et puis ba petit marché Mike bima libanda tombolé comment était quand même na ba cité na ba coin de riz na ba niveau mo donc ba faubourg na misika donc tombolé comment presque partout donc vente tira sundenga zala kala. Mbote mama. Mbote. Mama komboran. Ah, gai ma pepe. Ma pepe. Ça marche ni. Ça marche ni. Ça gambelete. Maman, tombola kala différence est-ce que na lelo zali? Kala bala côté de biso biloko ya bien. Siko biloko ba libanais bazotinda ezama be et puis bazo matisa ngotalo. Eloko ezaka yebo somi na 90. Oye koya 100. Oye bazo sala kande wana. Je me dis que ça passe. C'est où le bâtiment? Ah, bah, on a pas les cheveux à ça. Papa, comment on a? Comment on a Bertin? Bertin? Ah. Tout ça marche à Gambela. La vente, il y a Kala. Ah, vente beba, papa, tu commences à boyer, bo vandi kaka, le gola boyer côté kate, bo sobetaka masolo, donc vente c'est à la suspenda penate. Vente kufa biloko pe mona na lisusu te donc to yaka pour la misala au sale za suste. Vente kufa par rapport à ba client bazate. Biloko pe e mona na lisusu te ndenge zalaka. Bon ya bo e botandi biloko donc client zate. Pas si fort donc dégâts. Tozoko kate to vivre dans l'Angola nzambe. Ya to senga ba konzi batela biso pe likambo ba commerçant ba tchaka biso pata miche sala bien. OK, maloba na ngwa ngwa. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Bila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm.
documentaire, magazine, reportage mariage,